na kosenga na bandimi ya ACK tozala soudé tozala bomoko toyebi biso nyonso to bénéficier grâce ya papa wana évêque Pascal Mukuna. Il est le serviteur de Dieu. Biso tokutaye na musala na Nzambe. Nous on n'a pas le droit de les juger. Ce qui m'a beza tokosolola na étant que papa ndenge bana bakoli batali sarape papa tokosolola na mais pona ko juger en tout cas toko juger té ngina biso quelque chose. Si église kopanzana eza lelo te nyonso eza ya kala même dans les temps de Jésus-Christ mukoloye soye bisaka ba disciples pour bazalaka au nombre de 72 que o akomela makila na ngate o akolia musuni na ngate azadinte ba disciples musuba kamwe balobi mais oyo akomi fantôme tolia makila na he mais lokola eza monté na ilongi ya papa na nga je ne peux pas regarder ça parce que eza lokola nazotala eza lokola nazotala indirectement bolumbu ya papa na nga donc par rapport à la vidéo na okotala ngo te pepe koya bambonge koya o nyonso eza ba mi pepe ekoki koya ndenge yeboye ke ba pesi bino pe même ba rumeur ba laxi bino ba vidéo parce que moi jusque là je sais que c'est une image montée. Fidèles abonnés de ma référence télévision, bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous me suivez chez vous. Moi, votre humble servante, Karine Kachale, la couleur c'est jaune. Na ye lisusu lelo, na ebisa bino mikolo, ngana bino mbamba, pena don mbili ngana bino, donc bokota po, eza ya robeba, mukile eza ya koyinda, balobi Covid-19 ena makambu, mais na sima makambu ezali. Donc aujourd'hui, je suis encore là devant vous, moi, votre humble servante. Naza na invité mon corps spécial pour na bino lisusu lelo. Babi mikolonga na koti na bilanga basa nzambe. Kolonga na fonctionner kana basa nzambe na koti na bilanga basa nzambe. Je ne traînerai pas sans plus tarder. Je vais faire appel à mon invité. Au besoin temps il y a qu'à découvrir. Besoin temps il y a qu'à découvrir il va se présenter mais je vous préviens déjà que c'est un évangéliste, un serviteur de Dieu à qui je demande de me rejoindre sur le plateau et à qui je dis bonjour Évangile. Bonjour ma sœur Karine Kachale, la couleur c'est jaune. Évangéliste trésor caché, expliquez bisonan aux anani aux salarani. D'abord, nazo pesa bino mbote na kombo na Yesu Kristu. Naza bongo moko ya ba serviteur kati na grande assemblée ACK, communauté chrétienne de ACK où ekambami na le patriarche évêque Pascal Mukuna. Mais précisément naza na ACK Victoire, bisika o wapi toza chapeauté par pasteur Abakouk Biaï. Voilà, fidèles abonnés de ma référence télévision, j'espère que vous avez bien suivi la biographie de mon frère. C'est mon frère jumeau, et ça n'a pas cité, mais c'est un des serviteurs de l'ACK, communément dans la Victoire Ndenga Lobby. Évangéliste Hervé Trésor, expliquez biso un peu. Et le Moussala ni exerce na ACK Victoire. Ben, Ndenga na oti koloba tout à l'heure. À l'ACK Victoire, naza serviteur de Dieu, naza évangéliste, nasa la ramusala ya modération, na exhortaka, bakaya délivrance ya ka tout ça la kayango, donc na moi litanga ya ngolu nzamba sala biso, ils ont un peu ça ba fonction nazo exercer na kati ACK Victoire. Voilà, merci Évangile. Moi litanga ya ngolu yango kande to bénéficier nango biso nyonso, to vivra toujours na sa ngolu. Nous sommes ça là, ils ont ngolu parce que sans yango en tout cas Moboulou, Lionel Chamala, le grand chasseur d'images, Babindoki, donc oh ça là que ngai na zala zala ndeka bo CPA na ngawana Lionel Chamala. Vous comprenez que na c'est ngolu kande Lionel Chamala pas au fonctionner, depuis 00240 quelque chose. Na pesi ma pris va perso, des gros coucous. Évangéliste trésor caché. Lelo penza ya motuya ponangai, j'espère que oza au courant. Il y a ba je sais pas moi si on a combien en rumeur. Il y a actualité aux courir dans le monde par rapport à patriarche Nabiso. Yo en tant que serviteur na kati ya assemblée na yé.
assemblée à Nzambé, mais par son truchement. En tant que serviteur, réaction na Oezanini par rapport à ça? Ben, réaction nanga eza kaka triste. Eza triste parce que eloko wana ezotambola, rumeur wana ezotambola. Bien sûr que batu bakoki kozwa ngo na ndenge bazozwela ngo, mais nazo senga vraiment na batu ba meka un peu kozala na apaisement parce que évêque Pascal Mukuna aza moko ya papa na biso spirituel d'abord, et puis à part spirituel, il a aussi des enfants biologiques. Donc par rapport d'abord à ça, si nous reconnaissons qu'il est d'abord un papa, ndenge Bible ezoloba soko tangi mukanda Genèse, okomona ke ndeko Cham tango monaki bolumbu ya papa na ye azipaki yango akendaki ko propager yango te. Donc quel que soit d'abord primordial que vidéo ekoki kotambola, rumeur ekoki kotambola, d'abord eloko na kosenga na biso nyonso comme bato moko, si nous reconnaissons que l'évêque Pascal Mukuna est notre papa spirituel, to banda d'abord ko bomba bolumbu ya papa, parce que physiquement nous sommes faillibles, nous ne sommes pas des dieux. Bible ezoloba bien qu'il a renfermé tous dans la désobéissance pour en faire un seul juste, ce n'est que Jésus-Christ. Donc ceux qui bisognon sont to komi benga juste, to komi benga parfait, et au servir bisonné logo morote nzamba rozwa place yanini, parce que nous savons que ce n'est que lui qui est le Dieu saint. Mais pour la confirmation, il y a batu bazo confirmer, parce que moi j'ai même pas voulu regarder la vidéo. Nathalie vidéo anate batindeli ngango, je n'ai pas voulu lire la vidéo. Na moni kaka, mais na yoki quand même ba voice. Il y a des gens qui m'ont envoyé des voice parce que les en a battu un peu libanda par-ci par-là, ba s'inquiétaki, ba mekaki ko benga benganga, jusqu'au point même que ba tindelinga na ba voice. Pour na ebisi bango ke vidéo wana Nathalie Angoti. Ezala ke papa za bolumbu, ezala ke azandenge nini, d'abord comme un enfant, je n'ai pas le droit de regarder cette vidéo là, et surtout Kobomba bolumbu ya papa. Donc c'est un peu ça ma réaction par rapport à ce qui est en train de se passer. Voilà, merci Evanjo. Bandimi, Bandeko Balandia, ma référence télévision. Bandimi, il y a Etonga ya Munene ya ACK. J'espère que mon serviteur Nabino, Nazuye, Nazanaye, Awa, toujours développé par rapport à l'actualité Oyo et Boyoki. Nengenini a développé, mais malgré ça pas si bozolo que non, Karine Omoni, un grand homme comme l'évêque Pascal Mukuna ne peut pas te boiter, la chair est faible, mais pas lui, yété, mais que pouvons-nous dire? Quelque part dans la Bible, on dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois l'Éternel le relève, mais tellement nazawana kaka pour nous servir bino, tellement nazawana kaka pour nous sala bien, pour na bino boyo kapé bien. En tout cas, na otika évangéliste Hervé Trésor akende bongote. Il faut éclaircir biso penza beta penza cete. Évangile, yebsa biso no yesa no bandi mignon so yebsa peuple de Dieu par rapport ya makambo et salami. Est-ce que Église eko panzana to eko panzana ti? Eko zana vie to eko zana vite. Ma sœur Karine Kachale nangina ebiso quelque chose. Si église kopanzana eza lelo tenyon soza ya kala, même dans les temps de Jésus-Christ mukoloye soye bisaka ba disciples pour bazalaka au nombre de 72 que o akomela makila na ngate o akolia musuni na ngate azadinte ba disciples musuba kamwe balobi mais oyo akomi fantôme tolia makila na he akimi batika la 12 ti lelo toyebi même si église ekopanzana. En tout cas, tokosenga na bana na Nzambe ya communauté na biso précisément d'abord ACK parce que za likambo ko ino na kati ya ndako. Likambo oyo eningisa biso te. Parce que Bible ezoloba que c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est lui qui sera sauvé. Il est vrai que mi pepe koya, bambonge koya, o nyonso eza ba mi pepe. Et koki koya ndenge yeboye ke ba pesi bino pe même ba rumeur ba laksi bino ba vidéo parce que moi jusque là je sais que c'est une image montée mais lokola eza monté na ilongi ya papa nanga je ne peux pas regarder ça parce que eza lokola nazotala indirectement bolumbu ya papa nanga. Donc par rapport à la vidéo na kotala ngote nde na kosenga na bandimi ya ACK tozala soudé tozala bomoko toyebi biso nyonso to bénéficier grâce ya papa wana
J'ai bénéficié la grâce de ces papas-là. Si aujourd'hui je suis appelé serviteur de Dieu dans la église, c'est suite à ces enseignements, suite à ces prières, Total a quand même ata bolamu ya mutu. Ne fils que livre des souvenirs que papa wana quand même à sala bolamu. Même si ma béye est à l'objet moroboété, parce que il y a un adage qui nous dit que même quand un enfant brûle la maison, bachaka ena moto te azike longo nandaku. Non, toko kende nango malembe malembe. Évêque Pascal Mukuna, il est le serviteur de Dieu. Nous, on n'a pas le droit de les juger. Ce qui m'a beza, étant que papa, papa, mais pour nous juger, en tout cas, juger, parce que la Bible dit que qui es-tu, toi, qui juge mon serviteur? Même s'il tombe 7 fois, moi l'Éternel, je le relèverai. Donc ce n'est pas à nous de juger l'évêque Mukuna, ce n'est pas à nous de jeter la pierre ou quoi que ce soit. Nous moni moi sur bakanga adultère. Jésus aya na eli boso batu nyonso. Ayebisi bango ke oya sala mabe koleka mwana mwasi ote wazu mi trouver innocence na kati ya ampe corps na mobimba. Azwa libanga bamba mwana mwasi. Bible zoloba ke bat nyonso ba se dispersa qui. Donc eza ba erreur yaka, l'erreur est humaine, ce qui erreur ezali ba vandaka na kimia nyonso et non par la méchanceté pour na koluka kosilisa quand même personnalité à un grand homme comme évêque Pascal Mukuna. En tout cas bana aseka tozala na vie de prière na moment oyo ezala tourment pour na bisoté. Parce que mon PPA a toujours, même les disciples qui bango na nzela ya Emmaüs, mais Jésus-Christ est paretaki. Toi kana mabondeli, tu es que Jésus-Christ a quoi apparaître et ningi sabisote que on se retirer dans l'assemblée, ndo komi ce qui n'église nini, ndo komi diable hasard rusé. Parce que quand on frappe les bergers, c'est pour disperser les brebis. Donc il faut tous aller en esprit moro ya discernement, to comprendre qu'est-ce qui se passe, to juger selon Batouté, mais to juger selon le Saint-Esprit. Voilà, merci évangéliste, trésor caché. Bandimia ACK, Bandimia grande communauté. J'espère que Boyo Kinini, au serviteur Nabiso à ABC Biso, a parlé Biso sur la grâce qu'il a bénéficié sur ce grand homme. Oui, moi aussi, je suis le fruit de cette grâce. J'ai fait partie de cette grâce. Mais seulement, nous sommes obligés bisou. Ah, serre, au coca ko bombe actualité au thé. Oh le maintenant, c'est le boulot. Moi je suis en train de travailler. Na acculé té na bambi libangante parce que bison surtout to ana so basumu. Qu'il erreur est humaine de balubaka to péchaka. Y a la Bible babi que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc les soum ils alara nango déjà. Mais évangéliste trésor caché préoccupation dans mususu. Par rapport au petit peuple de Dieu conseille que bakouéate et baninganate par rapport à mon PPO mais seulement une des questions oyo ba ma référence bazo tunanga mingi bazo tungisanga mingi hein, est-ce que pasteur Nabino évêque Pascal Mukuna Lolenge oya kotisi éveil patriotique na kati ya église. Est-ce que un pasteur il peut adhérer dans la politique? Est-ce possible? Comment binobo digérant? Makambu nyonso ndenge na otaye koyebiso ne bandeleke e banda lelote e banda kala. Nozomona na temps ya kala dans la Bible bakonzi bazalaka toujours ko s'associer na ba prophètes. Tout le monde a ba prophète Michée, ils ont parlé pour la nation. Ils ont parlé pour sauver le peuple. Et c'est pareil aussi avec l'évêque Pascal Mukuna. Donc, vraiment, on a trouvé ma bémoko na katuanate. Parce que pour ce qui concerne le talent et les dons spirituels, Nzambe a tchaka yango na katiamutu. Mais à part don et ministère ya mutu, Nzambe a pe sarape mutu mayele ya kibo mutu otokende la raba classe. Tu peux être pasteur, mais aux docteur, aux pilotes, aux pasteurs, aux militaires, on a déjà des militaires, mais ce sont des pasteurs. Mais non, ma beza puis ceux qui papa na biso évêque Mukuna a méqué un peu qu'on s'impliquer parce qu'il est congolais. À part qui pasteur, même la Bible là nous dit que bo sambela po na mboka na bino parce que bonheur na bino est dépendre na mboka bisika bozali. Donc il a le droit ya komona que si à un ça ne va pas, ya komeka un peu ko solliciter basali na Nzambe tant que parce que lui il est ministre de Dieu.
Nzambe a établi ça na sena moi awa et le ministre ya mokilio ba travaillera na gouvernement ba établi ça bango selon. Tu vois que chacun Nzambe appelle ça selon par naïe. Il peut être pasteur, mais il peut aussi intervenir quand il y a des problèmes politiques. Et ça nango mabete en tout cas pour nanga eza mabete. Voilà pour l'évangéliste Hervé Trésor caché, ils ont mabete. Ils ont mabete. Mais Hervé Trésor, je voulais savoir, hein, bah l'église est belé. Pourquoi c'est moi un choix porté par rapport à un choix porté na ACK? Ben, ndenge kaka balobaka que notre Dieu, il est le maître des temps et le maître des circonstances. Donc je ne sais même pas si automatiquement par rapport à ndenge Nzambe orientanga, parce que nazamoko nakutana na ba combat spirituel ya makasi na vie banda kokola tina ba âge à jeunesse nanga nakutana na mambo belé. Et Dieu m'avait fait grâce, nakutana na pasteur moko, pasteur Justin, au Kenaza salué d'ailleurs en passant, Aza grand frère, il y a bon Torotanga Kombote Aza pasteur, à travers yé na meka qui ko expérimenté Nzambe, et après lui Dieu m'a fait rencontrer avec l'évêque Pascal Mukuna. Donc c'est un travail qui s'est fait au ya sala na vinanga so ina bina bando beta ngo eza ba témoignage minene, et c'est par rapport à ça yangonde sala que na ndima kotikala na sia makolo ya papa wana ndenge tomona même na Bible sokotangi Actes des Apôtres chapitre 3 le premier miracle ya apôtre Bible zoloba ke tangu ba pesi miracle na bon solo azalaki kovanda liboso temple Bible zoloba ke bon solo ana azalaki atikala ki so liboso temple te akota ki siko na kati ya temple. Donc c'est ce qui est arrivé aussi à moi. Après avoir expérimenté la main de Dieu à travers ses grands serviteurs, ne esala kelelo na koma serviteur de Dieu na kati ya communauté ACK. Voilà, merci beaucoup fidèles abonnés. C'est par rapport à mon temps que j'espère que le ciel est vraiment nuageux. Mais le rôle je vous ai tellement manqué, vous m'avez tellement manqué que mon retour est avec force. Na okota tinakata maduso banyoka na okota se ba swanga mena yebitanzi miteke ba swanga. Je suis là toujours fidèle à mon poste comme le dit Abakouk naza wana pour nous servir bino. Alors évangéliste Trésor caché na zotikela yo caméra o meka un peu ko exhorter peuple de Dieu o meka kopé c'est un peu moins force déjà na yebi que o édifia qui déjà communauté ACK. Maintenant, je veux que tu parles au monde entier. Au Bazolanda Bisto, particulièrement à ma belle, hein, Dina Malumba Kachale depuis 001. Babi Koda Liboso, Yamboka, Bazuapi, ma belle de cœur, Oumela. Hein? Donc, évangéliste Hervé Trésor, à vous la caméra, mais quand un peu que solo lana, peuple de Dieu, mais quand éviter et édifier bisopé par rapport à la pandémie oyo, et ça ça là vraiment rage, je veux faire couler beaucoup d'encre et beaucoup de couleurs, mais quand un peu que pesa biso moi édification, moi exhortation, moi fortification, en bref. Oui, ma sœur Karine Kachale, ndenge na uta kolobane bandeliwana, soki otangi mukanda 1 Pierre chapitre 5, le verset 13. Bible zolobake notre ennemi, l'adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Donc il faut toyer bake na temps auto komi eza na temps ya suka. Même makambo to mona ke o ba publier nudité à papa évêque, ce sont des signes du temps de la fin pour ko chercher kozwa bana na Nzambe ko kweisa bango. Une fois que ba moni que papa na bango ba exposer ndengwana, c'est pourquoi il s'abandime mususu? Alors eloko na kosenga na église corps du Christ, parce que tant tondimelara Nzambe, tondimelara pasteur te, tondimelara serviteur te, tondimelara moyembi te, mais tondimelara Jésus-Christ de Nazareth. Oyandima kubaka manekulusu po ngana biso nyonso tobika. O tozalelo c'est grâce à l'œuvre de la croix. Donc c'est pour la raison oyo tondimelaka Yesu Christo. En tout cas, quoi que ce soit, ebetisa biso libakute et kwisa biso te toyi kampiko nenge Bible zoloba que vous mes brebis soyez prudents car je vous ai laissé près du loup. Loup azali azo rodé, azo luka nani ako dévorer.
alors oya komi kotisa na kidiba yenda kozala dévorer ngana kosenga kana bana na nzambe ya biso nde to multiplier ba prière ndenge nazabo nazala ina ngomba ba bengi nga kaka na kita pona meka un peu ko éclaircir par rapport à rumeur ndenge zotambola nde na kitaki na ngomba je crois lobi lisusu nazo zonga donc na kosenga vraiment na bana na nzambe to ikampiko tozala ferme ke ko ndima na biso e ningana te e simba mana Yesu Christu poto koma na ngotina suka donc c'est un peu ça on a ko exhorter bana na nzambe to tikate Satan a emporté biso to pe alongola kondima na biso. Donc c'est un peu ça. Voilà, moi j'ai dit amen à cette parole parce que c'est une édification. Merci fidèles abonnés pour votre confiance. Merci à l'évangéliste Trésor Caché de l'ACK. Merci à tous mes papas de l'ACK que je vous aime beaucoup. Merci à ma famille, à ma grande famille Lusambo et la famille Kachale. Je présente mes condoléances à toutes les familles attristées, toutes les familles éprouvées et je souhaite un joyeux anniversaire à la fille de ma mère. Nana Dinanga, autrement dit Ketchup. Babi Yaya Oumela Nayo, bon anniversaire à toi. Merci à Christian Kenzo. Merci à Sandrine Maou, à ma copine de longue date. Yakala Yatongo, depuis 3e maternelle. Yo camarade Nounan. Nga pour Sandrine Maou, autrement dit champagne. Depuis 00 quelque part. J'ai dit des big coucou. Je fais des big coucou à mes filles. Je fais des big coucou à Ed et à Onyx. Je fais des big coucou à tous ceux qui me suivent. Boza tellement ébélé, tellement ébélé que je suis en train de courir derrière le temps et je cours derrière la lumière du jour. Mon lili je suis obligé prochainement évangéliste Hervé Trésor Caché pour continuer mais en tout cas abonnez-vous massivement, likez, partagez. Moi votre humble servante Karine Kachal est toujours prête à vous servir. Je vous dis merci beaucoup et on se retrouve au prochain numéro. Bisous, bye.